yenge na bato nyonso. Ngai kombo nanga Mayala Lukombo. Nazali membre ya Bundu dia Congo. Alors, talaka babilili na ba television na ba radio pe ba bitelo nyonso ezosala pasi ya komonaka batata minene bamama minene baza koteya bamateya oyo ezali kolalisa bato bapongi ya mayele, pongi ya molimo pe pongi ya bukonzami. Na tina na yango biso na Bundu dia Congo tozalaka na esprit o babengi ya complementarité. Na yango nazwi ngonga oyo po naya ko lakisa oyo nazali na yango. Na yango topic nanga ya lelo ezali na kolobela na eloko babengi Biblia. Alors, Biblia ezali nini? Biblia ezali mukanda oyo nazanango na simbi na maboko awa. Biblia awa ekomami na anglais babengi yango Holy Bible. Mais na français to na lopoto babengi yango livre sacré. Na selon bango balobi yango balobi eza livre sacré, bien Holy Bible. Mais biso batu mwindu to yambaka Bible oyo na 1482. Avant Bible ezalaka te. Donc Bible bayeli biso yango epa ba mindele na ba missionnaire. Mais ba missionnaire baza banani? Ba missionnaire baza bato o baye na mission, baza bato nzambe te. To baza batindami ya tata nzambe te. Mais baza bato moko baye mission ya ko étudier, ya ko yeba likambo songolo po bazula yango solution. Alors ba missionnaire mission na bango bayaki nango epa na biso ezali po baya ko matela biso na molimo na mayele pe na kokonza biso na gouvernance. Na yango ba explorateur tang bayaki ba portugais baye ko découvrir Afrique centrale nde bazonga ki lisusu epa ya barwa na bango ko pesa rapport po bamoni babiloko o babanda koluka. Mais alors batu bazalaki wana ba noir bazalaki makasi trop. Et puis bazalaki trop spirituel, non religieux mais spirituel. Alors bamonaki ndenge nini bakoki ko convaincre ba noir wana te. Na yango bazwaki makanisi ke baya na mukanda moko boye oyo ekoki kolalisa bango esprit nde na tango wana nde baya kotinda siko ba missionnaire. Ba missionnaire wana bazalaki bato moko bazalaki bahutaki na ba prison. Après guerre mondiale ba mindele ebele bazalaka na ba prison. Alors balingaka ba boma bango. Mais bamona ki keno bato toko boma bango te baza bande kona biso. Alors faut batinda bango na Afrique. Ndenge batinda bango pe na Australie. Donc ba missionnaire o bayaki wana bazalaki ba criminel ou bien ba prisonnier de guerre. De ba pesi bango ba instrument o ba Bible po baya ko travailler nango batu mwindo. Alors biso Bible ezala te toyebaki tata nzambe na ndenge na biso pe tozalaki ba spirituel et non ba religieux. Donc na tina a partir ya époque wana nde sikoyo baye ba imposer biso mukanda oyoyo. Nde tokomi siko ba religieux tolongwe bato molimo ndenge tomonaka bangunza mais tokomi siko ba religieux. Na yango siko na kolobela moke eloko nini Biblia.
Biblia eza eloko nini soko fongoli juste na page ya liboso na page ya introduction na page ya introduction batangaka mokanda na ebandeli pour comprendre yango mais soki ocomprendre ebandeli te contenu nango kati nango okotikala kocomprendre yango te yango soi-disant bapaster ou bien soi-disant baprophète bazotanga oyo eza na kati me ebandeli ya livre wana bayebi kutu yango te d'où faut kobanda na introduction après nde siko bongo okende na kati ya livre yango alors selon bango bayebisi biso ke bible livre oyo eza livre sacré ou bien eza maloba ya tata nzambe mais toyei komona ke juste soki otangi na introduction na page ya liboso na introduction oya komona mutu oyo akomi livre oyo kombo na ye ezali wana etina nini bakomeli livre oyo ane bakomi yango donc livre oyo bible oyo eza kokomama na mutu oyo babengi Gédéon Church nde bango bato bakoma livre oyo baza bato baméricain baza baméricain nde bango bato bakomi bible oyo mais bango bakomi bible oyo basali traduction donc bible oyo eza original te mais basali traduction donc c'est que ezalaki na livre moko boye exista déjà alors livre oyo exista déjà eza livre nini yango babengi Torah na Talmud donc balivre nyonso obe babible nyonso eza balivre moko original te basalaka traduction soki otali balivre nyonso babible nyonso eza na likolo awa na introduction otali écrivain nango auteur nango otali mpe ane basala traduction nango donc livre oyo bible oyo ezali livre batraduire yango epai ya Gédéon Church donc ensemble na bango babengo Gédéon Church donc bango bato basali introduction ya livre oyo donc eza maloba te ya tata eza maloba ya tata nzambe te eza mpe inspiration ya tata nzambe te mais bango bake basali traduction selon compréhension na bango selon ndenge bacomprendre selon ndenge bamoneli nde siko babimisi version na bango oyo ya bible chrétienne donc mutu nyonso asalaka akomaka bible akomaka mpe version oyo net oyo version ya Gédéon bato nyonso bakomaka baversion na bango version intel donc okomona mpe na kati ya livre oyo mutu akomi yango na année ba 1964 version ya Gédéon ozomona donc eza maloba ya tata nzambe te puisque ça eza livre moko basali yango copie alors Gédéon asali multiplication ya balivre oyo abimisi 750 millions ya baexemplaire 750 millions ya baexemplaire to bacopie ateki yango mpe bazwi bambongo na bango alors na ntina na yango na banda koloba ke maloba oyo ou bien baécrit oyo eza baécrit moko sacré te mpe eza maloba ya tata nzambe te donc eza livre moko basali traduction euti na Torah et puis euti na Talmud Torah eza livre ya bajuif oyo Moïse akomaka Moïse abotama na Égypte mais famille na bango bautaka na Babylone tokoki kosita yango na minute oyo ezali Irak Turquie Afghanistan banzinga nyonso wana territoire wana yango babengaka Babylone mais alors bamindele na baguerre na bango na banzala na bango babanda kobima kolukaluka nde siko baya kokwea na Égypte alors Moïse abotamaka na Égypte azalaki meti nde sikoyo na koyekola ye ayekolaki na expérience ye azwaki na Égypte nde ayekokoma livre oyo babengi Torah comme livre sacré ya bajuif oyo atikila bajuif mais soko otangika na kati ya bible oyo yo na Actes des Apôtres 7 verset 22 tina 25 ekomami bien ke Moïse ayekolaka bonzambe na ye nyonso na mayele na ye nyonso ya bonzambe mpe ya kosala to ya kotonga na Égypte
nde a partir ya expérience wana na koyekola ye ayekolaki epa Gédéon na Égypte na époque pharaonique nde sikoyo aye kokomela bajuif mukanda oyo babengi Torah. Alors na Torah wana bagrek basali copie na basali traduction basali copie na bango yango baye kobimisa Talmud. Alors livre chrétien pe euti kaka na babuku wana na Torah na Talmud. Na l'an 335 ezalaka na roi moko romain babandoko benga ye roi Constantin. Nde yende siko azalaki na besoin kokonza mokili mais azangaki instrument nini akokonzela nango mokili. Nde aya kobimisa ide keno basala council moko bavanda baluka eloko nini comme instrument bako utiliser pona kokonza batu na molimo na mayele pe na gouvernance. Nde sikoyo a partir ya council wana baye kobimisa livre oyo donc batangi Torah batangi Talmud baye kozwa oyo bango bazalaki nango posa balongoli oyo bazalaki nango posa te nde siko baye kokoma livre chrétien yango bomonaka siège nango ezalaka na Rome et non na Israël. Ozomona donc na Israël bango bazalaka na bonzambe nango babengi judaïsme ba église na bango babenga nango ba synagogue mais na Rome bazalaka na bonzambe na bango babengi christianisme mukonzi nango eza pape donc pape aza mukonzi ya ba Kristo nyonso. Donc livre oyo esalami na roi Constantin na l'an 335 babimisaka Ancien Testament nde après ba année oyo utolanda nde baye kobimisa su Nouveau Testament nde baye kosangisa ngo ebimisi livre chrétien oyo babengi Bible. Mais eza ba inspiration ya tata nzambe teke bato bavandi bango bazokoma non eza traduction. Eza pe maloba tata nzambe teke tata nzambe azoloba bato bazokoma non eza ba recherche. Zomona yango sikoyo kobimisa Bible oyo. Mais alors biso bato mwindu livre oyo ekosungaka biso jamais pe ekotikala kosunga biso jamais. Yango un chrétien azalaka toujours pauvre, toujours faible na tout et azalaka pauvre na makambo nyonso. Plus pire lisusu soko tali un chrétien même soko azalaki na mosala na ye abandoko zo mbongo na ye abandoko sala mais po aluka soka komi na mongo akoluka kisi ya protection pour a protéger ba bien na ye mais soki na kombo ya Yesu na kombo ya Yesu na kombo ya Yesu to na kombo ya Yahweh ezali na protection. Alors pourquoi muto akeluka protection magique? Donc soki o analyser babiloko wana oye ko comprendre ke ba makambo nyonso o ezali awa ezakaka ba brainwash po mutu alala na bonzambe alala na kimayele ya ko raisonner pe alala toujours na bukonzami na tina na yango narobaki na kolobela Bible mais na banda koloba malembe po batu tokoma na niveau moko ya compréhension moko po toka ko comprendre livre o ezali nini po to bwaka yango po yango mutezali kolalisa biso nango na zwi makanisi ya kobanda ka kolakisa batu malembe Bible ezali nini. Alors biso batu mwindu soki tolongoli mukanda oyo te ndenge ba japonais basala ndenge ba indien basala ndenge ba chinois basala donc tokotikala jamais kolongwa na buumbu ya bamindele. Alors soki pe ozoko sambela na minoko bapaya français aleki anglais te na mayele anglais pe aleki français te na mayele po aloba na ki anglais abwaka anglais na yebe e français abwaka français na ye aloba ki anglais. Donc ezana munoko moko te eleki valeur na munoko bato mususu. Donc babiloko wana yango ezokomisa biso faible. Soko lobi français osoko memona koza mutamayele. Soko lobi anglais osoko memona ke mutamayele. Mais français akotika ko jamais ko bwaka munoko na français po aloba anglais
po amimonisa mutu mayele allemand akotikala ko jamais kobwaka munoko na ye po aloba français po amimona ke aza mutu mayele non français azoki invente na ki français na ye allemand pe azoki invente na ki allemand na ye chinois pe azoki invente na ki chinois na ye anglais pe azoki invente na ki anglais na ye donc munoko moko te eleki valeur na minoko nyonso du biso foto comprendre bambeba wana tozosala po tolongwa na buwumbu ya bamindele po tozalaka na bunzambe na biso bunzambe oyo yango mpe kaka toza nango lelo